HK, s'il vous plaît, Association internationale HK, donc NGTK, la délégation conduite par quelqu'un Kwanza, vous avez la cima, il y a tout Olo, la noix du Dodo, vous avez déjà voilà. Merci pour le soutien. Ils étaient là. Madame Limba, attendante, économiquement, tout ça qui, si ça vous pouvez médailler, vous citoyez, vous pouvez dans les lots. Alors nous signalons la présence du frère Moïse Matouta, qui est venu nommer sa sœur de Lemba. Voilà, sécurité, faisait encore, voilà, après on va pour le travail. S'il vous plaît, sécurité, 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 posez là, HK, on va pas dans ce panalo, Koulava Zela, sécurité, sécurité, Belle vie télévision. Merci d'être là. Belle vitesse de beaucoup ça là déjà. Belle association.
Avant. On a tellement, dans un moment, le frère m'a dit dans le bêta, la délégation il y a le groupe Rêve, le Rêve de Bobo. Oui, il place tout le fête, vraiment que moko ya bababa na biso ya batéâtre ya bakwei susu. Donc on a perdu notre maman Mindondo. Et ça va bien moko. Ceux qui ont perdu mon likambo tout le monde à se réunir en paix, à motiver à coller la maman parce que maman se comportait bien, c'était vraiment une maman auprès de ses enfants. Problème mieux sur Bandaï Kozoabiso, comédien, maman Zalaki, l'une des motivatrices, Bandaï ko motivé, comédien, tous se réunir pour tout ça la beauté. Et aujourd'hui c'est elle qui est partie, donc on est là. Pédé nada, na kozala pédé na yoto lukape kotuna. Est-ce que maman Mindondo lelo? Déjà, maman Mindondo aza icône parce que moni lobby un outil na corps maman Mindondo na mort tokena nous RTNC. RTNC eza chaîne au théâtre mboka na biso banda ko lekezaka na groupe moko. Théâtre de chez nous ezaka un groupe salon. Et maman Mindondo faisait partie déjà. Donc, nous sommes artistes royal lobby. Nous avons besoin de théâtre. Il faut y avoir histoire à théâtre. Si on a histoire à théâtre, il faut y avoir maman Mindondo. Donc, c'est l'une de personnes qui a instruit déjà père artiste par rapport à l'histoire. Et puis, en faisant une idole, royal lobby. Parce qu'elle a bien travaillé. Merci. Merci pour ça. On a tourné, c'était ça. Ok, Pédé nada. Souvenir nini mami Mindondo tikeli yo. Souvenir ezara moko azalaki motivatrice ya ba artiste, surtout un artiste azalaki na problème. Omoni ne ba papa masumu ba banda ozala. Omona ba se réunir pour na to réunion moko nini maman Mindondo appeler maintenant les artistes. Nani na omonote, nani oyete, c'est comme ça. Et aujourd'hui c'est elle qui est partie. Omoni tout le monde a motivé à rouler la maman Mindondo. Merci, président.
Il est là? Oui, il a déjà déposé Jean de Fleur d'ailleurs. Ok. Honorable Paul Balen Zapé, Ayaki Namorita. Soyaki na fleur, a repris sa sokité. Tout ici, moi, t'es Skazali. Alors, nous avons un représentant de la famille. Ayak, on a mot de circonstance, il y a famille. Maître Patrick, est-ce que tu peux nous aider? Maître Patrick. Voilà, en attendant Maître Patrick de venir, parmi Batoubazo, déposé ma jeune. Bonjour, merci. Merci beaucoup, Gaou. Matin, Mami Dolo, pour le coup, Mami Dolo. Mais pour ça, mon cœur artiste est comme ça, la pécala, au truc de Sarah, qui est proche de Yomberi. Mais Liwan, nous sommes tous les autres qui sont là, et pour nous, ça, là, on est. En tout cas, on a ça n'a pas si macassi. Ça n'a pas si pour un nini. Au moins, Mindondo. Tant que nous avons Ngalema, Mindondo a banné aux gens à Ngalema Tei. En tout cas, à celle qui suivait maladie, il y a Mungeri. Si Mungeri a coupé des matchs de ça là, Mindondo n'a pas été. Et puis, Ndenge, Boline à l'Elaki, la matin à Mungeri, tant qu'il y a un andako. Si on a quasi pas passé pour tant à quoi il y a un autre, la matin avec les 30 mai, les 30 mai. Il y a les 30 jours au Koufa. Chiffre 30. Faux chiffre pour nous. On a ligné en groupe. Ah, 30. Est-ce que nous avons dit ça? On a 4 là. Vous avez repris pour vous aussi. Là, on a le lamuki. On dirait l'enlèvement. Bon. Tout le monde se passe en ensemble. Dès que on a trouvé une bisoté, et là on est aux bisoté, y habiter. Au moment de la fois où tu as sali, qu'il se montre au salon dimanche. Pour tout ça, mais toujours pour qu'on ait Zambie à protéger autoticali. Mais ma vie de la fois, ça va professeur avant que maman nous donne. Oui, alors que non, un mycologoya artiste c'est beaucoup mais malade car mon corps. C'est comme si on négligeait professeur mais l'autre comme comment on a. Alors mon amour, on ne pas monter dans Zambie, il passe artiste comédien. Alors, n'a pas ici du boya. Au moni mindona la luana. Biso sigo biso. Ma communauté autoticali tout me tourne dans mon thème na biso. Pour eux, il y a une icône, il y a moi aussi. Ngai na banda théâtre avant il était monsieur à 4 ans. Mais il a bandi mingi, asali mingi. Na groupe Salongo, asali mingi na ballet national, a voyager na Mikilia, ici sur la paya. Mais le yo ala liwa. Siko biso tika le. To yi ba pe nzambe, yi ba nzambe. Oh, et c'est la tête qui est et puis maman, ils ont ça ma boye. Batou, bana poto, boy en a bien. Donc biso tellement to yebani. Soki au coufi bola neta mi baré, bazo coufa. Ba coordonner pe ba coufa tam sur 6 na moi moko. Mais oyebani ba coordonner ba coufi. Mais ba journaliste ba boyebani yebani. Soki au coufi ta 3 mais maçon, 50 na moi ba maçon ba koufi. Parce que nous avons artistes pour la télévision. Ouais, c'est pour ba yebi bis. Oye bani yango na biwala mne na ba tous pour baye bango, bana monde on te base baye ba ke artiste mo ba. Yango na to tchaka pe liboso te ke o tozo kufa. Quand je t'ai na ba ko ba. Est-ce que tu peux organisation au Kabani en 2 morceaux. Bana le mana organisation na bango, bino koto na organisation na bino kwani ka bo sanga ki ko sala eloko moko. Organisation na nga moko. Wana ya ba sous-organisation. Bana lemba boni ke Mindodo a mona lemba. Tona ba Masebe, ba Batista, ba Caleb, ba Ebele, ba Duche, ba Modelo ba bana lemba. Bango pe quand même ba sanga na ndenge na bango, ndebe so sanga mundeli. Bana njiri pe to s'organiser na ndenge na biso. Ndenge ba bagete. Ndenge pe bango ba sali. Mais
eza nango bien bakosa te ke bakende bakuna to ke o eleki soki ndenge nini te bino mo bozali bozomona eleki nango bien bino bapandisa yango bopandisa yango mpa solo bakommentaire na bino mpe ezala ya solo mais naa na kanda te naa mpe na esengo te naa na mawa bongo mino nakufa nanga za na esengo te bamisusu tozosekaseka ndenge azoseka aye na mawa te me motema nanga soki otali yango teri nde kolela po sere oyo aza mwana mwasi me courage aka nango na mamakambo mwana mobali nsima wana ntuka ngai nayebi yango te nazomona ne ezoleka bien olobi akeleki bien komi so oyebi te namoni ezoleka yo moko olobi onka siko aliki suvi gawo nabi eleki bien katuni olobi oyebi suteni bonga ta basomaki serge nazalaki ta basebe nazalaki te moment de la fin na yo par rapport à matanga ndenge l'équipe ba fan nyonso mama mindono puis famille biologique batikali na passe bana monde entier mindono akufi bakonzi na biso mpe ya mboka mindono akufi botalaka biso soki ozalaka maladi te to tokufi te kami botalaka soki ozala na bomoi bobongisa mpe makambo na biso po ete ntango tozali totika mpe mwa bilembo moko ya bien eza te kaka tolelaka tokende pa ministre tokende ere moko antuka bosala nyonso ke tozalaka bien na sengi na bino bana mikili surtout ya baétats-unis ya baamérique du sud partout na europe soki ozala mafifion oye olingaka ta mosusu vega o mingi tindela ye kozela te kaka ke o nabeli bongo tininga mbongo na pata poto natine 500 tie na liango eza na vivant boyo ta mosusu na osala mpe mwa lingwa na sala likambo ocomprendre Oui, merci beaucoup, comprenez. En tout cas, il va m'amener ça à monter ma passe. Solange Ngolo Mingi Mindondo, artiste international de nationalité et d'origine congolaise, qui a fait la fierté du Congo, elle a fait la fierté d'Afrique tout entière. Nous célébrons, nous avions célébré ce soir non seulement sa disparition, mais nous avions célébré sa vie parce qu'elle n'a pas vécu en vain. Elle a été utile à la nation congolaise, elle a été utile à l'art congolais. C'est pourquoi nous étions unis comme un seul homme, comme une seule femme, pour lui rendre les hommages mérités. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vue de clôturer avec cette cérémonie d'hommage mérité à notre sœur, à notre fille, à notre collègue Solange Ngolo Mingi Mindondo, nous allons accorder la parole au président national de l'association nationale du théâtre populaire et de cinéma du Congo, son excellence monsieur Ndungi, monsieur l'ambassadeur de la paix, ça c'est son titre, monsieur l'ambassadeur de la paix, Ndungi Mambimi, Masumu Debrende, Yala Yala, Fumambanza, Toria Kondu, Bakala Diakouba, Yambote Mote, de la porte, Devema, l'artiste vertébré. Avant qu'il prenne le micro, nous vous demandons, tous les artistes et les fanatiques des artistes, les membres de famille, d'applaudir très très fort. Ça ne se fait jamais, les artistes mobilisés pour pleurer leurs collègues. Ça ne s'arrive, ça ne se passe. Artistes comédiens nyonso, oyo bazali représenté awa na podium. Tolingi topesa merci mingi na baartiste comédien nyonso bakolege na biso ya awa na oyo bauti manzangungu na zangulu. Merci mingi mpona oyo biso nyonso tosala. Tous les artistes Roboko Matolo Artistes
Merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout est bien, tout est fini bien. DJ, le son, s'il vous plaît. bato bazala peme na ye te na yo olalaki awa oye ozala bango ozopartage toujours na bango souvenir yo garde mpo na mama Solange Mindolo mare ndenge aza wana aza aza bato oyo bazala nzela bamodele aza bamodele donc tozotala na télévision tozotala théâtre na télévision plutôt tozomona déjà bamama Solange babandaki avant biso na bamama Lipati mpe na biso basele kabamba mpe na biso suki elombe tozotala bango soki bandaki déjà avant biso na télévision donc ti abandi mosala na ye asala mosala ya kitoko nga nazala kotala groupe Salongo to nayaki fanatique ya groupe Salongo souvent yanga ezalaki un jour na carrière na joué na groupe Salongo na bandaki kodérange bango na vike efale nga na joué na groupe Salongo surtout mingi ezalaki ye na VCV abe esobe na lelo yo joué na groupe Salongo abe mais pourquoi pas groupe Salongo tozwaka yango lokola ndenge bamusicien bazwaka saiko alors nde groupe Salongo ezali donc fallait quand même na jouer na groupe Salongo mais bon ça va pas eza te nakosala toso ekomi tour na nga nakomi histoire nakodistribue yo nakotya yo na role et puis esalamaki ndenge wana donc lelo naoloba ya cela peut-être apesi nga babengi nga nauti otourne na bango ça fait au moins 3 mois déjà nauti otourne na bango na histoire na ye akomaki abenanga bon ça va président abenga président na tie yo na role na distribue yo mais nazozela napesaki na présentaki yango epa président Elombe soki corriger et puis à valider après pour programmer tournage na ndenge abengai nga nayaki na tourne barole na nga yaki domestique na ntango tozosala makambo nyonso to ya feu Roger Vika Mungweri tozalaki na ye tozosala badémarche nyonso toki ya Roger alaki na hôpital na Ngalema alaki mwasi moko biso obele mwasi moko alaki mwasi moko totambola na ye tozokotane partout donc ti ya Roger azalaki tozalaki toujours na matanga na ye elongo depuis après yango bayaki kosala visite moko na président Masumu na vejoni bango to na contre NTPC bayaki na Lisbonne kosala na réflexion puis bamekai kopesa morale na baartiste donc ozomona alors ntango bakomenanga message Solange non bakomenanga message lelo ke azobela bake na ye na mama ye natangi yango na 20h na ye orépondre ke nakoleka lobi yango naolamuka nazomona petit frère azoganga déjà na azuki otala image te oyo ya Solange